50 ba mama 20 yo papa ba na kata réunion o yesu na ndako na o kesu na baba mama so yo ipona ni so tata to kufuta 50 bilo mama 20 bona boy na papa se aloba kibongo tamu so ina réunion so tata Dikamba wana bibe za kolobete za nini songi donc place mama alia solo basi kana teba tumaboye misala ya songi ni bali pamoja misala ya songi me mingi misala ya songi za yake mtazoke ni ndako a b c d x y z basi batu bazana misala oyo bibe lobi yango statistique petite moi les gens ko fule de basi batu bazana misala ya songi accéléré mais ni bali bakanami na filet oyo place bakanami na filet oyo place bibe zali ko bete o reprendre likambo lo bameli na secret obimisi yango ezali ni songi pona tina mona ba papa mususu awa nazo vivre na koloba na komba mutu te na misu na bandako na ye wana tango pela ka moto nani pena boma ka moto na ndako wana te po na ndako na ye po papa ngo kaka papa o zabia ya koloba yes wale za misala basi wana merci mingi nikamoti koloba oyo etalika na basi misala ka te mais Dikamolo ya koswana kobunda immédiatement to ko kota na sujet wana. Ona ede place wana. Misala ya songi. Conclusion oyo la moko. Okabola batu. Parce que tout la kosambwisa wana rebit. Mais conclusion ya bit oyo batu ba ki osala songi. Suka batu ba koswana. Batu ba kosala diviser. Kama wana mutu Munda weyo kena sambwe si muda misala songi. Wala muda sambwe reputation kiti. Kone na yo eza satisfait sikoyo. Mekobota na te. Mbuma lo ni kana kobota. Ndete wala kobota ba fruit nango ko diviser batu. Na ndeni ko diviser batu. Parce que mutu place na kome na soni ya ko ya. Makabona sa nini? Bani. Divisi ko bitumba. Pona nini? Ambo na eba katenzoka le mzaiba ki soso na nga ezali tata wana bitumba ekwei na comprendre sikoyo nzoka le mwasi na nga tambola kana mobali wana vrai ou faux makambo ebimi osambwe bobongana ekoti tamba bobongana mokile koya nana bomie tata wana yaki na mashete tata wana salaki wasali wa bomakie me bibi azako mona tata wana te mutabomie na mutabomie yo mutopelisa nini moto wana ya songi tangu tokontinue emission wana koyebiso place bibi ezali kolobela makambo etali nani yango mutabandaka songi nini yango eyaka na suka oyo eza rete mabe me mutu yango akenda na ye kutu peno ozala na ville moko boye ya Luanda oye balambe na Brazzaville oye kosambwisa mutu asambwele wapi na Brazzaville n'est-ce pas bayebi ete mais siko yora un temps où mutu atanga koyoka yango aye na Brazzaville wana nani mutataki boye mutu te yo te ozonga na lisasi na Luanda ne mutu aye na Brazzaville bitumbe kwe makokufa ekotaki yo te ozonga na ozaka su wana te ozotambola osimbaka bible oyo yaka na eglise me kuna makambo bimisa nini makila bible nzambe azakomona yo mutu obandaki moto wana yo kaka mutu okufutamo yango wana un tokoloba émission ya péché par ignorance songi batu mingi baza kosala na place ya péché te bazokanisaki eza naoka neti aka activité moko boye non songi eyaka na sorte bapéché nyonso mokili parce que bolingo eza te na kati na misala oyo songi oyokinga ani ebiso na biso eza kocontinue abantu ozwa repo na songi ani yebisa biso nini yango oza nango po tokende kozwa repo oyo oza na table oyo tokokontinue koloba ntango tokozonga bon tokoloba makambo songi yango avant de moquer yango donc ntango tokozonga nde tozokontinue koniata toyeba nini ezokoya ntango tozozonga. Merci ngai le impresario Joaquim Zambana mutu nazali invité na émission ba mama na banza ba mama oyo eza programme na bino eza pe bino to moni bozana ba pourcentage mingi misala ya songi ezali malamu bokende kopema muke tango tokozonga bongo to continue na émission oyo me ba mama na tindi bongo na utanga mukanda ya proverbe 11 boba na chapitre 12 bosuka tina 13 bokende pe kotanga proverbe 16
Et puis maintenant, verset 28, Proverbe 16, verset babola kabatu. Eko boma libala, eko boma église, eko boma mboka, eko boma relation nyonso batandenge na eko ipe kokubula tunakufa. Siko ndenge olobaki ke basi baverte moto bazalaka toujours na ezaleli wana mpona nini balobi bango ka moto baza mingi na ino na misala ya songisongi wana tokozongela mosusu te sinoke merci lokola opesaki na nani yango bien bo merci lokola obosanaka te wana namona okomaka toujours réseau babola te pardon banani bafola bato bakufela mibali te nazikomona biso ya babato te bafola baza bamama bakufela mibali rezo bamama bakufela mibali bamonanaki na misala ya songisongi mpo nakoli kolobela yango pamba te te parce ke baza suna baoccupation mingi te koma bo bale sema po mobali aza te mezwa yango boye mwasi nyonso abala na ndako na ye mpo azwa tike to abimba na ndako na ye akende na ndako ya motu mosusu ye toute la journée akende kovanda wana yebaka ete aza na problème parce que mobali ne a n'importe quel makoki koluka ye vrai ou faux oke wapi outi wapi mais mwasi azaliki aza divorcé akufela mobali aza célibataire te bacélibataire baza na expérience mingi te basi bakufela mibali basi baza badivorsa baza na ta nyonso akozwa desenge na longwe na ndako nanga nake na ndako ya songolo mpo nakende koyebisa ye diske oyo naza na yango nakende komwanga aza kapable koya wana alobi o oyebi fransai wana basangi bana na mabudi sukelaka na wana aza na philippine ede o ngakozayebaki deja te si wana parce que aza na temps azali mpe na occupation na ndako te azali mpe na moto akobloke mpe me yo outi wapi na temps nyonso oyo aza mpe kapable kolonga na ndako numero 1 akesi na ndako numero 2 meme nouvelle na ndako numero 3 meme na 6 7 meme nouvelle parce que azali na singa ya singa oyo ekangi ye te na mobali ya kobanga ete ntango natiki ndako na ngai ça fait déjà 1 heure eza 2 heures eza kuna papa na bana aza koluka ngai senga na permise papa na bana ubie papa na bana efali ngai batika natala bito mbao nazonga baza na temps bref mpona ozala na misala ya songisongi na niveau bien accéléré il faut ozala na temps ya kokende koyoka ya kozonga mais ntango tokote misolo na koyebisa yo mpe bato ya songisongi nini yango mpe eyelaka bango na temps ya préparation pourquoi préparer yango bien mpe oabimisa yango mpena bien bo molimo ya satan ntango ekoti na motu akomi ingénieur makambo l'impresario Joaquim ezambola kati na émission oyo ezali kolobela nini songisongi bande moke merci bandeko bokende suki kopima moke na mokanda ya proverbe eza ebele eza kolobela songisongi tokende suki kotala bamasukulu oyo merci mingi bayebo ya yesu n'est-ce pas mais yo ozalaki na fete aote ezalaki anniversaire nanga mpo ani oyaki te mpo nayaki te mpo nazali kosala makambo mosusu yango nayaki te bien na banza jour yango bato tu bazalaki invité bayaki omoni danse ongo nalakisaki bango ya natomoni yango me wana ekokokana neti oyo ya biso tutango toningisaka wana bien mama ani estce oza na idée lisusu ntango tozalaki répondre na biso ozalaki ntango tokoya okopesa biso rappel ya nini ya basongisongi bato balingi kominoko na bango elingi kofanda te kaka kotia bamongo na pilipili na makamba bato nde bango nde tozolobela donc tozokontinue kolobela bango donc so ntina ya bato yango mosala na bango kaka kodétruire bato okosambisaka bato
kotouche motema ya bato moto motema ne ezalaki bien motema etouche mpo na nini makambo ayoki bapanteli esango ino mais sikoyo olobaki moto oyo asongisongi aye kopanza ye mpe asepeli mpo azalaki peut-être na colère ya moto yango sikoyo amoni moto yango asambo motema na esali nini esepeli nesa donc sikoyo tuba etonda bango na minoko koloba na koloba na makambo oyo ezake mosusu eza nango mpe ya solo te mpo kaka mpona kosilisa moto lokola kosilisa loposo ya moto ndenge balobi ata na lingala sikoyo mpona kojuge basongere wana jugement na bango ezalaka mpena ndenge nini jugement ngo bake prenons moto asali songisongi contre vie na yo contre système na yo et puis sikoyo osali barecherche na ndenge na yo okangi ye yani